Bwebe komelaki liwa ya policier moko na super lemba oyo commune les sous yaki kolela bana ya lemba maman Nobertine Matanda tala les sous après lenge oyo ndako ekolaki to suli kama les ya policier. Cette dame atika kalito ina été atika ka poche na été pour na soutenir ba faible ayaki wana lisulu kwa molobeli. Je pense que l'édition à l'autre mona exclusivité ya descente ya Nobertine Matanda amis de spectateurs. Bino ba député à Kisasa oh bozali na mikili ya poto oh bozana ba selfie rentrée parlementaire masolo ya Congo Moïse Mbui akozana bino. Oui na Kolongo to si sanayo na likambo etalipe accompagnement descente ya ba député provinciaux. Est-ce que Kinshasa zo sentir que ba ko sala musala toté? Ah nzamba yo ki kolela winner. Nzamba yo ki kolela na ngai. Je me disais est-ce que ko kismuka ba député te ba kozwa idée pour batambola pona ko aider Kinshasa. Très bien. Mais voilà que ça parce que ndeko na ngai façon ndeko na biso ya gouverneur azo sala winner azo sala toujours mouillé. Très bien. Donc bazo sepesanga kakate. Mais elongo na moni ya mutu ya place wana eza komona ke ba honorable ya Kinshasa. Très bien. Bazo sala ronde ya province ya Kinshasa pona ko découvrir bisika mabezali. Très bien. C'est ça le travail d'un député aussi. Tout à fait. Après, vous savez, vous avez une vacances parlementaires, vous avez kolobela yango, vous avez plaidoyer, si vous avez mis des eaux alimentaires, vous procédez à la sanction. Très bien. C'est ça. Mais après échange Nabango, laissez-moi vous dire, je ne connais personne na kati Nabango. Nalia kana mototé, nazali camarade ba député, te musa sali presse. Mais j'ai eu le temps d'échanger na quelques députés à cercle on a des réflexions, Winner Kankolongo, na koyebisa na que rentrée parlementaire au kozonga na ba député yo bateau bazui baza ba mandataire wana bumba baza ba ministre baza ba déjà boy ba été bango baloba kobikisa te ozaloza na parti moko ozaloza union sacrée égoïsme soki to koti solo ya kanyaka soki to koti mais gestion c'est ça servir l'État c'est ça servir l'État très bien pour ça oya ba député malonga to na pour ça très bien en tout cas nzamba lola apese bino makasi makanisi bozana ngo boke na ngoti na suka po eza so ya ba winner so bo kebite to banoza chaque plénière ni na ravane na suka honorable Kiki, ah ok, je pense que n'a pas accompagné. Honorable Kiki Massina. Parce que la tamba na chibalabala, chibalabala comme chibalaba Francis, chibalabala Changu, honorable Kiki Massina. Donc c'est comme ça que pour moi tambola. Donc je préfère couper ça va me botter place basali parce que on a pour ça lobbying jusqu'au point il y a venu matankum et soit forme batonga yango a venu depuis création à Massina depuis Mobutu et soit moi pense que na moi 10 à moké mais lelo na lobbying ya chibalabala ainsi que Kiki Massina izo nata langasika en tout cas félicitations à vous pour nous ça bozo sala ce qui na émission na tout si mutu libaku oyo pour gestion malamu ya mboka alimbisa mais soki mutu oyo alingaka mboka ekende liboso te atuti libaku atuta mususu libaku akufa hein bana kanzi zo suka bana na kosenga bolimbiso komi bakufa lisusu mais olingi Kongo te ozaba nanga na zamba ozaba kabila na zamba ozaba Paul Kagame okoyoka malamu ndenge nini soki olingi makambo nyonso na lobi awo place ozanzamba batela yo mais soki oza muyini ya mboka na biso Congo en tout cas tout est beaucoup fois na yo posa tina te. Très bien, merci à Winner Kankolongo, merci amis téléspectateurs, on a ligné na pesa mbote